Bonjour, j'espère que vous allez bien. Binonyo surtout, ngai penaza bien. Lelo na lingito solula ba question oyo batuninga na ba commentaire. Surtout na video oyo liboso ndenge zalaki ke pona biloka kolia. Nini tokoki kolia ou bien na video ya protéine batuninga ke so na ko expliquer bino sika nini protéine sezalaka ou bien na sukali biloko nini eza na sukali. Normalement na kanisa kike ekozala bien soki na mimi pareil na ngai na ke nango na magasin sima na komolakisa bino eloko eza na sukali eloko eza na sukali mais epesi bien te ntango na bandika aboye lokola eza balie na ngai bato bayebi nga ntango na bandika baye bakomotuna nga mituna bakomopesa mbote bakamaradi bamama ya bakamaradi ya bana na ngai donc bamonake na osala video mais baotunaka bakestion mpo ezala apa na biso na bale na biso pozo wanga vya libande zara mwa passe so ba moninga quand même bali batuna ba question ou bien balingi ya to solola yango esimbite na bandi mona na kati na bandi na kati ngabino na ko salela binoka ya kuluba boye mais na kanisa kyango ki fona zwa mukolo fona bimande na kende na vilo na vanda kate ou bien na mboko na vanda kate mututa yebinga wana nde na koki ko sala ba video wana. Ok na kosala ngo mais quand même sikoyo na lingi na expliquer bino na kolobaka boye sana laksa bino ke bilo ni eza na sukali na koki koloba na bino ke sika nini sukali nyonso ezali. Donc to banda soki to bandi sukali ya bien yango balobaka ndeti farine complet yango babengaka sukali ya bien biso na allemand to lobaka soki loko omoni yango bien te so to lobi bien to tsaka boy na ebite na Afrique ndeni batsaka yango na zoti yango pona mesana déjà ouais donc yango babenga farine complet ezala o ezala ka chocolat yango babenga farine complet baloba ke eza na sukali ya bien eza sukali eza bien koleka o ya pembe farine o ya pembe ngana loba boye ke farine wa pembe balongoli biloko nyonso tu na kati balongoli ba vitamine balongoli ba protéine balongoli biloko nyonso tu na kati sima nango baye kotiango protéine moko to benga gluten na ebite so bino benga ngo ndenge nini wana siko eza pona sozo sala lipe soki ozo konika farine pona epanzana bien ekanga mesika moko to konika bien obinde to beta pata mikate ele kaka bien soki kol wana eza kol protéine wana eza kol so kol wana eza na farine nde to kubeta ngo boite ekanga mesika moko yango batia ko na kati pona to kubeta ngo bien pona okuki ko na ibe ona lingala te soko ngo sala lipe ozo webi ona oloba te ozo farine ozo nika boye et puis sala bongo poko sala bon sa ikanga manona maboko epanzana eza kolo bataka na kati siko kolo wana eza bien te po ekangaka pe colonne non ekangaka colonne etaka madusu na colonne donc kolo wana eza mabe ebebisaka nzoto ebebisaka colonne omona so colonne ne koma dusu omona komi na allergie ndeti maladie ya allergie mutu nyonso aza na maladie ya allergie eza ke pona intestin na donc colonne neza bien eza na madusu soko lingi allergie ne sila fo sokola colonne foto sokola yango sima nango allergie sila ouais donc eza kol wana mte bebisaka to bandi na ona wana kol wana mte pesaka allergie ezala kama dusu na colonne yango bebisaka nzoto na kol wana sikoyo na farine o ya noire eza vraiment te bamsusu eza te kaka eloko esale wana yango mais pona sukali eza ndenge moko sukali o eza na farine ya chocolat e matisaka insuline matisaka sukali na makila malembe po nzoto pa kopesa akopesa insuline malembe o ya pembe matisaka sukali noki yango pe insuline fa pesa pe makila nzoto fa pesa pe na makila insuline pe kitisa sukali na nde to yekolaki na video o ya sukali soko talaki yango te talango ko complet pona nini insuline devoir nango eza nini na donc oya complet sukali mataka pesa ka sukali mbala moko na makila sima nango insuline pa akenoki na makila po kitisa makila wana siko oya complet apesa ka sukali malembe mais
na sukal eza ndenge moko. Elakisi te ke soko lie farine oyo ya chocolat eza na sukali mukie, farine ya pembe eza na sukali ebele. Non, na sukali so tolobi ke tolanda kaka sukali eza ndenge moko. Elakisi ke mutu abelaka maladi ya sukali, mutu abelaka maladi oyo ya bubon, cancer, abela maladi wana akokolia eloko basali na farine te, po toza na farine te so tolobi farine normal, nakoloba farine oyo eza na sukali te nakoloba ngo pe, mais na ba farine ya complet, farine ya pembe nyonso mibale eza na sukali ndenge moko. Fo bo balusa pake, so bo balusa botangi esika bakomi glycide bomona ngo ke eza na sukali ndenge moko. Elo kaka échanger wana eza ke na farine oyo pembe eza na ba vitamine nango bani nango na kati ndenge ezalelaka na oyo pembe balongoli nyonso tu batie koli wana pona to koka kosala mikate nde na bitoko beta pate wana mikate bien eleka bien ekanga mabiso na maboko te ou bien lipa to koko kangsango sika mo farine ekanga besika moko yango koli wana esalaka bongo. Mais so total na sukali eza ndenge moko, eza na sukali ndenge moko. Donc laxité ke oya compleza santé bien de batu balobaka nde ba docteur balobana folia farine noire, folia farine nyonso mbale eza na sukali. So to landi po na sukali, oui eza na sukali. So po olobi ndeke naza santé ya bien, nyonso eza bien, naza na posa nde na lelo ka farine, soko zu ya complet, oui eza bien ke ya pembe. Ya pembe normalement motutali ya kango po eza farine mo mabe. Et ça n'est l'eau côté na kati. Donc à côté vitamine, les ne l'eau côté na kati c'est rien, non. Donc sukali kaka pamba. Donc l'eau ni no kole lango so no lia ka sukal. Donc ça n'est l'eau côté na kati. Yangwana eza na tina ta kolia lia yango. Mais pona guka soko lingo seplisa munoko yango balia ka mais eza ne l'eau côté ndemo pena lipa ya pembe eza ne l'eau côté na kati. Eza ne l'eau côté na kati. Yango wana lipa eza na sukali. Ba pâte nyonso ba spaghetti ba make ba eza na sukali na kati. Loso eza na sukali na kati, eza na sukali na kati. Mbala sukali eza pe na sukali, mbala sukali eza na sukali, mais eza na produit mo na kati eza très bien pour na santé. Muta diabète na lobiango maladi ya muta maladi ya sukali akokoli yango te, mais soko za non maladi mususu oyo pe ya biba ko olia te po eza na sukali. Mais maladi mususu kokoli yango so po lingo bate la santé, mbala ya sukali okokolia. Mbalo ya pomme de terre oya biso awande soki ili foli yango soko za na santé na bio lingo liango ngana lobake eza na trick moko soko lingo kitsa sukali nango fo olambango soko lambango tsengo na frigo ekomi malili simobimisango lisusu tsango moto sukali kiti okokolia. Muta maladi ya sukali ko oliango peta to kitisa sukali bongo ou bien mutu azana biba ko oliango pete. Mais trick wana nga na pesa ka soko zana posa oliambala lambango otiango na frigo ko malisi mobimisango susu motie moto wana ndoko kolia. Trick nga na pesa yango na po sukali esila ka mwanda munambala. Elo ni soza na sukali. Donc biloko nyonso to otolobaka ke tolie pembe no tie musuni otie ba légumes no motie loko ndeti fufu ya bino na Congo. Pona komi na bato bele pe ya Congo bazotala. Fufu ya bino ya Congo eza omoni eza manioc. Ngande na komprenango. Eza manioc, sima manioc, sima nango bo saliango bo mixango, bo komsango poussière. Eza ne lo musute na kati ka manioc ekomi poussière simbolambi fufu Eza lo mususu ke fufu bana poto baliaka. Manioc eloko na mabeka eza na kati eza kaka eza na sukali muta abeli maladi ya sukali kokoli yango te. Obie maladi ya bubia kokoli yango te, mais pona santé manioc eza mabete. Eza mabete pona sukali ndeto olobaka kaka muta sukali kolet, mais pona santé manioc eza problème te. Soko zu fufu wana donc zu manioc okomisango poussière olambiango fufu ekoti loko mususu na kati te kaka wana eza mabete soko za na santa bien. Mais fufu o bango balamba kawa ya biso eza ndenge mususu ya biso eza ndenge monde oboliaka na Afrique te po batebele dasi baloba nanga ke docteur Bibishi biso to koleli na fufu po ni tobela kate. Oui, mais fufu na bino bando lamba liboso bobosa na ketango na ba chinois na bino bokotisi na Congo bazali na mingi te siko bakoma babwaka la bino pe biloko na bino ba produit nde babwaka na bambongo na mboka na bango nde pe babwaka biso en Europe. Biloko na bino ya Afrique avant ezalaka na ba produit tinga na yebi ke ezalaka na 2015 na 2015 ou bien 2000 non que 2015 avant 2000
mwana nga za 2002 boye mama yelaka biso bafruit poto lingai toyeba ke soki biloko Afrique ezala ba vitamine koleka biloko poto mama yela biso bafruit ayela biso biloko mike eleki alandanga aya za chimie aza moto ya chimie nde na explikaki bino bango basalaka bakisa bachimie bango baboma biso sima na totiaka biloko mosusu toni toyebela oni eza na kati totiaka ngo na labo biloko na bino tango wana ezalaki ndenge mosusu na biloko ndenge siko bino mpe bokomo bwakela biloko na bino baproduit ya chimie boza su nde bozalaka liboso te yango omona ke avant na Afrique bozalaki bate mike bazalaki ebele siko bino boko minene bien sûr bino bolingaka na bino munene mais eza bien te mpo na santé po eza te non po graisse ebombaka maladi na kati donc munene eza bien te munene eza maladi munene esaka maladi munene eza bien te soko olingo ya munene olingi nzoto nezo mwa munene fosala sport munene wana eya na graisse te nzoto wana eya kote ya ba muscle wana nde eza ya santé mais oya bino eza graisse eza bozali bu munene eza graisse eza graisse siko graisse wana abombaka microbe belé abombaka malade belé na CCC siko wana ko eza dangereux ke mutamukie soka beli non donc munene oya bato bazoya na Afrique eza munene bien te eza munene ya maladi eza munene na maladi ndenge moko na diabete komi liboso ezalaka po yoka mutu ya na Afrique ya Congo abenga ngalo bananga ke aza na diabete ou bien cancer ezalaki rare mais siko na komona encore ndenge moko na ana poto bokomi na maladi ya sukali wana belé bokomi na maladi ya bibo wana pe belé donc bokomo ben maladi ndenge mona bata poto pona ni biloko na bino bokomo bwakela ngo pe ba produit belé pe bolia ya lokwa en Europe magasin lokola ya magasin oyo ya M wana ya or wana ba restaurant nango ebele pe kompa na bino na Congo tana yaki na 2021 na monaki yango donc etonda na bato batami nene wana mbakoti kuna baolia yoko okota kuna te no zabo okota kuna te yo folia salade na soso pour la santé ouais donc eza bien te munene bombaka ba graisse wana bombaka malade belé na kati na eza te ke nazo gêner ou bien nazo loba mabe pona bataminene non eza ke na loba pona santé so ningo bate la santé na yo fo ozala nzoto minene te eza bien te na santé nayebi kenga pona bino naza mukie mingi na Congo ou bien na Afrique balingaka kozala minene mais eza bien te pona santé yango bokomi na malade ebele ya ba tension mona 20 ans 22 ans komi na azana problème ya tension problème ya sukali problème malade ebele lokwa pa na biso na Europe pona bokomo lia biloko ba européen baliaka bayeli bino biloko na biso awa oyebebisa bato bayeli yo bino kuna bino pe bokomo sepela bokoma lokwa biso awa bolia biloko bobosani biloko na bino akala bwando lie bando pesa bino santé bobosani ba Thompson na bino bobosani ba pondu fumbwa eloko ni eza santé makasi mama lobaka na nga na Afrique balinga koliango te zepo soko zoliango eza loka bata pauvre mais eza santé makasi matembele alors abongo matembele ndunda eza loko moko te ndunda eza makasa minene matembele eza miki na lobi bien ezaka zelo za zei ezaka zei boye pondu eza batuta kango me matembele na ndunda batuta yango balamba yango boye eza bongo simeza suna moko eza makasa rouge ngata na kende kuno balambelaki ngango na Thompson wa rouge na kati kitoko eza ya santé bien ezalaka ngai babenga ngo bongo ezaka ngai babenga ngo pe ngai eza bongo bokomela ngai ouais ezaka ngai babenga ngo pe ngai mais eza lokola ndunda batiaka ngo Thompson na kati
Ouais, biloko bongo mteza biloko ya santé. Biloko bolo baki ya bata pauvre, yango wana ya santé. Biloko ya bato ya bazara na mbongo baliaka, yango mte epesa malade. Donc bokende côté wana. Ya biloko wana seza na sukali te bokokolia. Siko bata ba malade ya sukali bakolia lipa te, kaka lipo nga na lakisaka basala yango na ba farine te basala yango makambo mususu nyonso toko yekola. Lika lipa wana na farine mususu to sala yango na farine ya kokoti. Na epte son Afrique eza na farine ya kokoti, na farine ya almond, na farine ya almond eza luka nguba mobo eza ka chocolat. Na so longoli yango ba poso eza pembe. Wana ndo ko sala farine nango okosala lango pe mapa. Na mais biso mi toliaka soko lingoli ya bongo toliaka musuni na légume Thomson na légume. Na biloko na yo protéine na yo feza lebele mais sukali no feza mukie sukali na yo ekewuta na ba légumes. Donc ekewuta na brocoli, ekewuta na ndunda, ekewuta na matembele, ekewuta na pondu. Soko tiango mafuta mbila te. Ouais, okokolia bongo soko biloko no oliango na baloso te na bafufu te banini te no soko za na maladi ya sukali mo olia biloko anani aso ezate po ozopesa su sukali yo folongola sukali. Okolia biloko wana te. Mutu azane na santé bien akokolia na ye loso akomi na ba nini moboye arsène babenga ngo epesa ka ba epesa ba plaque na mutu. Donc obela soke lekio mingi na mutu obela maladi oya Parkinson oya kolenga mona mutazo lenga. O mutu atema zo lenga wana soke lekio na mutu bato balenga abo babena maladi olenga bazana ngona mutu ebele yango bazo maladi wana. Pona biloko yango utaka na loso utaka na loso utaka na ba biloko wana batsuba kabino banda bozaki bana mikie soki bebe na bino abota mi boketike pa docteur ka tsuba ngo ba ko sabino eza bien kuna pe na kati eze belé na kati eze belé babanda ngo ndana ki bebe eke na mutu e pesa maladi mususu eza maladi belé maladi nyonso ya mutu maladi nyonso ya mutu ezalaka mingi na ozana biloko wana belé na mutu yango pesa maladi ya mutu ndeti epilepsie peza problème na mutu mais wana eza pona biloko wana te epilepsie eza pe sukali eleki mingi na mutu eloko pesa ngo normalement dérange za matonga wana vraiment pe mutu pesa ka epilepsie mais biso tonga na traitango na koloba te ba docteur naturel ba traitaka epilepsie webinde nini soki kaka olongoli sukali olongoli mutali ya su sukali te akoya su mingi te ndenga banda okoya avant kanisa muta epilepsie tolongolaka ye sukali po ebimaka docteur mona kala abande ko traiter bango ke aosala bango baosala carême tanga saisi bango carême ko mona ke soki basali carême nini na bango bakoya vraiment sute simanango toye ko bimisa triki oya kolia wana sans sukali babenga ngo keto na keto babenga kango okolia sans sukali olia bilo olia protéine olia graisse mais olia sukali te wana eza direction nanga na skoma diplôme nanga na direction kolia bopo kolia eza na bandenge bele te végétarien vegan wana onga no ba keto low carb elaxi kolia sukali mais moins min koleka keto kolia sukali te suka 30 grammes na mukolo low carb okolia 100 grammes na mukolo et ça le côté ça na low carb nepte dasubo yokango eza anglais low carb elaxi ke glycide mukie na anglais nini suza paleo eza kolia ya kala nde bando kolia kala baliaka miliki baliaka biloko basali na miliki te me baliaka misuni baliaka ba pomme de terre biloko nyonso wuti na sama bele baliaka na misuni biloko musu baliaka te eza ba marque belé okoki ko traiter les maladies ngasiko onga na lingaka eza keto onazo laksa bino eza keto pona na sali yango na moni makambe belé leki ndenge na pesong pa batu donc batebele babongi na yango ponga mo pe naliaka bonga pe nalia keto nga nalia fufute nalia loso te nalia mbala te nalia mbala sukali te
nga naliaka na ndenga cycle na nga ya bana basi ndenge kendaka nyonso na expliquer bino eza na temps moko naliaka sukali mwebele mais sukali na nga nazwaka ngo na ba légumes o eza na sukali mwebele ndeti carotte normalement carotte eza na sukali ebele bata diabète bakolia yango te mais soki eza na ntango na biso ya sucre ntango tokomaka na deuxième phase oyo progestérone eyaka ya aza na mposa sukali mpo atravaille bien wana nde naliaka biloko oyo eza na sukali mais sukali ya sukali te sukali ya makasi non naliaka balégume oyo eza na sukali ebele ndeti carotte mpo hormone wana aza na mposa sukali. Donc so tolobi tozonga na ndenga kolia na biso eloka santé eza musuni mais musuni oya biso onga na oloba eza musuni te o na poto bokena aldi bosombi be na lile bosombi ya moins cher wana eza na antibiotique batsango ba antibiotique ba kola noki wana eza su musuni te wana eza batsango maladi de ebele donc zolia de maladi malam kolia na o musuni te ngaso na oloba musuni oya bien oyo baoteka na ba aldite ba 2 € wana biloko wana eza ya santé te eza ya malade donc antibiotique o balesaki banyampo bakola noki yo soko liango yo po zwango eza te ketikali kana banyama wana yo po olia antibiotique wana so bolia misuni fo botala ka qualité ya misuni wana bokolia ba Thomson pe ndenge moko na biloko wana nga na oloba sima bozolia ba légumes banguba oyo ya nini ting ya obiso liaka wana te nguba nga na oloba botala nga soki naza na posa ya kolia eloko na liaka moni nguba o na ebite soki na Afrique eza babenga ngo macadamia nguba nga na liaka yango wana eza na sukali te mais eza na graisse mais graisse a bien banguba msusu eza na sukali te eza na graisse mais graisse ya oméga 6 ona lobaki eza mabe esalaka bien te na nzoto donc eza moins compliqué koliango soko vraiment ke olingi olia ya kobatela santé ozano santé bien olingo ka obatela santé oui okolanda ndenge na lobi makamba mike olandi mais soko lobi ko to traiter lango wana ozana posa ya mutu ayebi yango direction yango bien ala kiso vraiment bien ou bien oye na groupe na biso oyo ya Zoom ona la kisaka otosolola ezala une fois na semaine okoti kuna wana nde nyonso tosolola yango ekobandela ndenge nini biloko nifeza na sani okosalela kolambela ngo ndenge nini ndeni okosalela ngo uili nini donc wana bana expliquer vraiment nyonso ndenge sengeli wana vraiment détail donc malembe c'est là qu'on comprendre eza pena ba recept to la sabloka kolia ndeni nokokolambela ouais wana eza ya groupe ona lobeki na Zoom wana to sala ngo une fois na semaine oyo tokokolo bande to lingi eza groupe na bisoka ya privé wana eza gratuité wana nde bafutaka eza na 3 nino ko sala pa na ngai 3 toza na 3 biloko ko sala pa na biso toza na groupe ya Zoom oyo ko kota une fois na semaine na ngai live to solo la na mboka nyonso oza na ordinateur donc tindilo email na email wana ofiniango okomi live tozosolola toza groupe biso tozosolela sika moko wana tosolola biloko kolia biloko maladi banini tosolola maladi no privé te siko toza susu na groupe toza susu na moyen oyo ofuta pe mbongo no na moi okoko benga na numéro moko osolola nanga otunanga ba question maladi na yo banini no do ba question no privé sima nango su toza na paquet moko paquet wana eza nyonso mibale ozalaka na Zoom ozalaka pe kobenga ngai so oza na question ouais donc nyonso wana to représenter les bino ndeni no koko salela pona ba video awa bino bozomona de 23 minutes d'aseleki so na bina loba na expliquer nyonso donc to koma ba des edite ba to donc ndam eloko eza nécessaire so oza na santé bien soko lingo bate la santé no za maladi to za na santé bien tala ke biloko no za na protéine wana uta na musuni mais ezala ya qualité ya bien musuni yango bien na mbisi ya mbisa mai ezala pe ya qualité bien ou bien maki paza na protéine ebele protéine ya bien po maki ko sala moto ko sala mwana soso donc azane loko nyonso to nzoto azana ngo posa pa ko sala mwana soso kolela ona yango soko za vegan okolia batufu ngalinga ngo tupeza na basoya na kati ngana za d'accord na vegan te mais eza mutu na mona ndenge na yepo pana ngaso natali mutu aliaka vegan azana santé ya bien donc na lobite ke bo za bien te mais
emonana na nzoto no ke eloko moze zanga yo na emonana ke na nzoto za vital te eloko moze zanga na nzoto yango wana eza direction na nga te nga mpo na nga namonaka ke nzambe asala biso tolia misuni protéine ya misuni ndenge namonelaka yango mpo so natali mpo naza mpe na bapatie oyo baliaka vegan balingaka kolia musuni te mpo na accepte yango mais mpo na nga so namoni yango eloko moze ezanga mais wana eza problème na nga eza ye moko moto alingi alia bongo yango misuni ou bien vegan baliaka misuni te bayebi esika nini bazwa protéine na bango biloko no feza na légume ebele ke biloko ya suka ndeti mbala loso pâte spaghetti macaroni wana eza na sukali mingi soki oza na santé bien olingi olia yango mukie soki deja oza kobela kolia yango te eza ya santé ya bien te. Ok, fruit nayebi te fruit oyo eza ya santé oyo eza na sukali te eza fruit na biso awa ya poto nayebi te nde baloba ngo na lingala mokomso na kolakisa yango eza fruit oyo eza na basukali ya mokie na kati fruit mosusu eza na makambo mosusu na kati oyo eza bien mpe mpo na santé yango okokoli yango mais fo nayebaki maladi nini oza nango oza na santé bien wana soko sali moins temps au lieu fruit so zando na santé bien que ça les autres mais so zo liango hernia surtout et couper ça yo maladie ya sukali fruit ya sukali et kindaka mbala moko na foie zandeng mona alcool donc vitamine bien sûr oui ezana vitamine na kati menga na za vraiment na d'accord ya fruit belé te na mukolo nde pesaka au lieu boye fruit belé na mukolo na ngo d'accord te malamu légumes faut la pe légumes nini pour légumes mususu eza na oxalate eza lokola soko tsango na microscope eza loka batonga soko batonga wana se komi na colonne asala pe madusu wana o ezala na farine siko yeso kangami asala mabanga na rein donc eza moins compliqué bomona ngwa biloko kolia eza moins compliqué soko yeba ndeti épinard na biso poto azana oxalate belé azana oxalate belé épinard eza bien pour na santé eza na sukali te mais eza na oxalate donc kota ko lia pe fozwa mutu pembeni no ayebi makambo ngo po lakisa yo po sokozo bela obunga fo kosolola ngo vima boy ke fruit o ezana o kokolia fruit o ezana o kokolia te ou bien yo santé no eza bo kokolia ou bien légume pendenge moko. OK bino bo mona ngo eza moins compliqué foye besi eloko nini mutu azana maladi nini ozana ngo na biloko nini kokolia yango na oloba pona koloba bona opesaka conseil bokeba mais pona ko traiter nango ou bien pona ko soko va olingo bongsa santé na yo fona yeba vie na yo fona yeba yo nini ozana ngo maladi nini ozana ngo za santé bien pona koloba ke landa direction oyo lia boye pona yo esale loko to bien pona sala attention wa boye bo comprendre ngwa eza moi problème soko zano na santé na yo ya bien kende na nzela ba naturel loko nyonso so ebike na buki na kokolia lia ou bien na zuna mabele na kokolia sans basala ngo subo babaksa o basisi bango ekome loko boy wana te eloko bokanga na mutu soko koko buka ngo olie eza ya santé bien na soki obela te soko ko tumuna ngo na mabele olambi olie problème te mais so ekomi ke fozwa ngo ndeti fufu na bino ozui manioc otiango pouche olambi te OK mais kwanga bosema kabebele wana déjà so ya santé bien te omoni exemple na pesi donc o laxi ke faut zwango na faut fabriquer te loko na kati so loko pe comme loko bosimano kokolamba bien te soki eza obuki olambi bien soki oza na santé bien olingo landa santé ne zala bien na oloba soko oza da maladi faut kenzela mususu faut zongisa yo faut zongi donc laxi ke so oza da maladi laxi ko liema be oloba ke eza ya famille s'il te plaît malade ya famille na lobite ke ezalate mais elanda kaka 10% ya famille 10% oyo nde elandaka eza kolia ya famille boloba te malade ya famille koloba kolia ya famille po eza na bana mama na ye abelaka maladi ya cancer mais adopter mwana natanga okoma na 30 ans obela pe cancer est-ce que mta boti abota kiete mais alandi maladi ya famille pona ni eza kolia
kolanda kolia mutu po tolobaka pa na biso na allemand tolake eza na nini ya famille mais o eleki ya famille ezali donc ndenge ozolia yango ekolanda ndeti pa na ngai famille mobali na nga bango nyonso bakufa na maladi ya bibon donc ezata na moko te kota papa kota mama akufa na maladi mususu pa na bango eza na nzoto eza ya famille tosala ba test pona bayeba ke utaka wapi ni basala ba test bayeba ke oui eza ya famille donc eza bana basi mbazalaka nango soko za mwana mobali oza na nzoto opesa mwana mwasi ngalo kana na mwana mwasi aza famille mobali nanga na linga na yeba soko yepa za nango bia azana yango te nga soko na lobaki na famille nanga ekozala te na bana nanga ezala te pona bango baliaka ndenge moko bazwa maladi yango pona oui oza nango déjà na nzoto mais po fongola ngo kotsa fongola ne fongoma po maladi nge bima eza kolia donc na kolia okokolongola maladi ebele pe okokosala ke maladi yate okokosala maladi yate ngada sena lobana mobali nanga ke bien sûr eza ya famille mino me yo kozwango te mbwana nanga pe ba kozwango te pona nazo sala intention kota kolia bango bando kolia ndenge moko baliaka ndenge moko po yo koleli pa mama na yo mama ndonga azolamba yango po kozwa yango pe bando kolamba si les gens comprennent que ça bien te mais normalement to koleli na ndako to kolanda bongo biloko to ndolia na ndako yango to ndolia libanda donc eza kaka ya nini ya famille te mtepesa ka malade eza oui oza nango na nzoto oza nango na makila mais yo moko muto ko décider ke ko ya obi ezida ko zwango bien ko zwango te bo eskize nga sona lobi bolba ke no eza bongo to eza bongo po yo soko lobi ke okolia ndenge mususu kotala kota biloko kolia oza la intention to oza la sport ozwango te ndeti maladi ya sukali balobaka eza ya famille s'il te plaît ozolia nde famille no wana eza ya famille te type 1 wana na longoli na tie pembeni type 1 pe eza famille te type 1 eza biloko batsuba bino so boza bana mike ou bien biloko na bino bozolia mabe donc eza makambo ebele ka ezeleka na type 1 wana biloko babwakela biso likolo na avion eloko na comprendre na pete so botali Congo likolo eza rare po mona blé na Congo likolo na ebite poani toteka opembeni bino bozana moi mais pour mona bleu otemi likolo moni bleu kambala moko na mona bleu OK mais eza makambe belé pona diabète type 2 mais diabète type 1 mais diabète type 2 eza kolia eza ya famille te eza kolia mama no abelango yo po beli po ozolia lokola mama no ozolia mabe yango yo po beli yango eza ya famille te bozana ngo na famille po bolia ka mabe po bolia ka mabe ozolanda kolia ya ndako yango wana OK wana funa lobango kota kolia funa lobango ezali libongo OK na suki pona video yekombi déjà musika to kopi to leki de 30 minutes donc balasima to andro solo la kaka bino pesanga ka ba idée bino pesanga kaka ba question na bino bozana ngo posa simanga na ndro sala ba video OK balasima to kokutana au revoir.